ndeko ya mwasi okomikosa lilekaleka ya pamba bilalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi papa esolo wana mpenza otikinga kaka boye vraiment baninga na bapapa na bango na bamama na bango ngaka ngai moko nasala nini na mokili mama oli ata natikala na yo soki likambo nakolelela nani mokili oyo ekoma moto na bapara na ye oyo ayo eza ayo ya baninga mpe eza ya baninga ya solo mama nana kopesanga toli ebaka ta ndako butiki nakovaa na nani nani kuna Ndio mama. Ndio. Ndio. Utraka la foto. Mama. O pasi mokinzamba pesa na moki. Mwana. Natala bataba nguvu. Nous aurons moins consolation. Quand on a la photo consolation, il y a la photo témoignage. Hein? Il faut bien la photo musika bon, na éviter poser kaka yo moko hein. Il faut ba photo efana na musika okubana ukanisa bango botile ni. Iba ndenge zalo na bango basi bakeye ba kozonga lisusu epa na biso te biso nde tokolanda bango me to yebi mukolongo te. Soki ofandi kaka boyi liboko na litamba okubana kokonda au moins santé kozala nango malamu te. Mapasi. Bakata ndako na usana nini mapasi. Batunyo bayaki matanga basi bazonga. Bazonga. Otika yo moko. Kanga moko mama lela tikalinga moko nde na yo komona mama na likamba onde nzoka ezalaki ya solo. Nazamona lokwa na zolota. Esa eloko te mama. Nyonso ezali ka mokana nzambe alingai ka bon. Na lekai ka po nanga pe mo mikolo eleki talaka koleka na bamisala na nga wana moyen te. Nazaki pe kolandana na bato ya quartier awa po bakotizaka mbongo ya quartier ndenge tokotizaka wana mamataka. Nasali boy. Po mo babimisa ta mwa 50,000 problème na problème. Ya wana za ko obligé na landaka bango moko na ndako. Mo wango pe bapesi ngai ya malonga te. Nga mo kutu. Nazo 5 millions. Bapesa ko 5 millions. 2 millions 500 kutu nga mo mutu na chiaki. Bona muna kaka ta yo mona ba 50,000 na ba 10,000 wana na ya kotindelo elinga yesalelo nini. Na lobika nga mo na ba 2 millions 500 pour yesala ka mo monta mo ko salisa. Merci beaucoup. Longa liboko na litamba. Okubanda kukanisa bango kaka kukanisa eza pasi go kanisa plutôt na koluka moyen o lukata mwa mbongo tana classe sociale ça mais mususu ezo continuer okubanda kusala ndingi mutu pe akosala siwa zati so pe otie mutema na de compte final ya papa to nini ezaka nango pe lisusu mbongo te ba peso kombi yo moko zawa na uzape mwa sikitoko ndenge zawa il faut kanisa eloko kusala ata mwa mbongo moko boye ne loko moko ya ekotsela ka yo mbongo po ozwaka moya kolia po ndenge otikali boye mutu akolesa yo akozala te nyonso ekomi moko mutu okomi responsable talaka bakata lupango batikelo libanda wana eza na place monene oyo kosala ata mwa eloko moko boye ata mosusu kotekaka mwa bamasanga tout ça okomona mpe bato bakobanda koya bato bakobanda ya kokota awa ndako oyo mpe eleki nango monene bachambre ebele boye kosala nango omoni boweli na bino wana ezalaka na nsima okoti na nsima wana awa nde bato bakobanda koya omona bamosusu mpe
comme on a aussi comme on a que battu bah on fout un bon on est soigné on sali ça yote na yo moko lisusu zo mona ndenge ozaba na ko sali ça yo kaka na koya wata mususu ko sala moi maboke ko sala moi biloko okomona okobana ko zwa mbongo ya yo moko mama ndenge ozawa ba papa ya mikolo ya situ oya 60 ans wana balinga ba jeune kaka lokola bino boy ba sala ka ba dépense ndenge ozomona wana kala banzoto na bino wana balinga su ba mama mikolo te bato ba 50 ans 60 ans lopango eza munene na kote wana omona ta mususu moto ayi akoti si voiture na ye atie pembeni wana okobana kozwa no mbongo mama olingi oloba nasa alokwa neti hotel nalobi mpenza hotel te ya kokoma me bongo kaka mpo omoni bato oyo ya mbongo wana balingaka te bisika oyo eza public balingaka mpenza te na maboke nakobana koyede oyo problème eza te na masanga ngai moko nazali wana nakobana kokende kolukelaka yo nazosomba bamasanga tozosala kaka bongo mama bolingo okangisinga nakanisi ndenge oye awa mpona bolingo ya mama nazanga mama na mokili sino te kote wana vraiment nazanga nanga bolingo te ndenge kombo nanga elobi mama nazaka na bolingo ya motu nyonso me namoni yango te mama ekolo oyo olingi okotisanga wana kotisango bana na yo ndenge osomesa na kokotisa bango ngai nakoyokisa bapara na nga soni te ata mokolo moko te mama na nga avandisaka nga na kiti mpo ayebisa nga be mpe soki mama na nga azalaka na bomoi akoyebisango mwana wata mbala moko te do na regrete mingi mama bolingo na regrete mingi ndenge olambaka maboke deja mpana na lotoko otekaka ekoki mpona bebala mikolo balinga bana na yo na yo ngai te yango mbala suka mpe oyaka te mpo mokolo oyawa na kotomboka mama bolingo nasepeli te na comportement na regrete mingi Lipati. Boni. Bien. Bonjour. Nini suna bisaka. Mabe nini na lobi mama. Ata ndeko nondenga za wana soko expliquer ide wana ngala pesi openze za ya mabe. Mais maman likambo na lingi na ngai to kasi mama. Na regretter moi. Musala ni ngona yo ngo pesa nga wana pesa ya malamu yo monike mama ko pesa. Mais musala wana za na mbongo te, za na mbongo. Mais on a boyi pete mama lo kule za na mbongo. Yo moko poza nanu. O baby nanu to za pena bana na yo pesi na ozu yo moko muso pesi ba mami ndenge baza wana. Mais ngai na kosala ngo. Mais na moni net yo ko zwa penza te na. Likambo te mama. Likambo te nzambe moko azi ayebi. Na lobi wana na kosala ngo te. Tika nazo regretter mingi po na 2 millions 500 na tiela ki yo pour que ozo ata moyen oza okobana continuer boti wapi nazo regretter na mbongo na ngakutuna kwa kosala na makambo. So poli nazo msana pesi yo mama yosala. Ozo ngo wapi yo muto ozo ngo nsusu wapi. Ba ola kisoni nzela ko mbongo zo ni ngo kate. Explique ata ndeko na wana mais kela ko réfléchir so ko réfléchir mala mbongo na ko yali. Ya minondo bazolo musalo boy musalo ko mi passe mais zo bo musala. Ipati mama tika nanu. Tika nanga nazo mona kuna na bisako zo ya motema eza koto yo mama musala ni na azuli nga ya malamu mama nga amoni nga na vande alobi na sala ndako hotel ya bando ko idenga saka maboke nazo ka mibali bando futa ngambongo bato ba ya kusoma masanga awa na biloko ya kolia tolia malamu ngwana zo kopesa ngai Ipati nipi kamni suna basaki ovanda na nikamni lisusu wako mama lakini kuna kaba problem te ya minondo tata mwasi subuwele nini na tata mwasi tuwele na mama te mama kutanga te mobali na ye mobali le dudu ata botanga te ngana mwana na ye na benga ki papa pako boyo kondi mama papa dudu ngani na sita kondi kongo na osuko na papa dudu donc anga ya solo wana azo donc il va penser boyo kono osuko ata lengo poko mafuta il faut alanda na chambre talanga yego mwana mabongo tongo esa mama ondi balete ko bomba lo bakatele kina nga soko lobi kuna mama tata mwasa bobi libala na ye akoma libala na kufa pona yo mais ya kutika te penza na siri ki metani biloko na kana ndena yo ba yebite lipati na Victoire papa du falo mona na bana mike balata ke na nzoto lokwa soki baba bilamba na nzoto o soni ndaso na moibo wana na kimi o digo kutika te bana mike abengi père Joe akutika te akosala ngwana koto lobi kule sana komela ngati ngana mwana ya ngako tsalo na ngako tsana famille na biso ilikalo no ya na yena no fanda koza yo moko to fanda ko ngizana moto lipati ngaza ndeko na de kutoka kwa mo situation na vanda akanga moko problème ezana ngote mais talaka comme nazaka na problème financier donc mbongo penza na boko ezate beta quartier bakozela nga mbongo amanda mbapesa kinga wana na sombi na yana nginasala na ngata mikate e ukata kubotila nganda mbongo pour vraiment naza vraiment à plat
faut que la situation musala ba papa kuna so ndeni ba kosala motel na kaba bon rappelle là moi bon que bon to sangisa to sangisi to sala ta mikate est-ce nga ko kabia ola kisoka kana ola kisonga na yedi pour mama za ola kisangai ndi basala yango to so bata demisaka ya farine na mafuta bona levi sukali nda museti kamba museti kali to mekata ko chama provision mekena nda nzambi kai mko imndenge na usunga biso ça toke na kilakisa ola kana chambre na ngata tiens bon on a moins pour mbende ba pour bien comme on va voyager alors non on se met pas en Canada alors bien parce que pour ne ça va plus adapter mbende moins pour moi est vrai regarde merci je regarde ouais oh tu n'as pas le lait quoi gani regarde Uzan zarate? Susini uzan ako. Uzan ba na solo zani? Na kulia binana kunozona posa kulia ndimi. Mona mikolo mbare mbana zo besika mona yaliki bona bana kulia na bana kufanya nazala misenga tayo mukosa. Susu kamati utira mutuka ya mwana. Ipata za mwana. Ipata como utamusa kinchaza mubimba wa kinchaza nyose kumi ya yeye. Abime mwana mapega. Oh. Kuzoka susite po za mwana na yote. Soka salaki mwana na yo mbazo ka susi. Mungu. Do yo mutu yebise ndingi wana yepa yepa ndingi wana. Yo na fina anga mezo pama kulata bebilamba oezanga tina kulata ipa ya papa. Oh. Bile tika kukanisa makama lipati. Bilamana yala takabana mike balata kango bakilo bana mike balata kati. Me balata kan liboso ya ba boti se. Sala ni ali ngayo. Boniko. Boyo sakana Lokola suka ya keifo ko sele makamo. Na ko sele makamo. Oh. Kama benetika. Tika biloko ningi angote. Olinga ngote Olio kanisaka moto ndenge wana lipati ya mwana ndenge wana likamu ya solo ya lupango ya yeyana yo akufa okuku kanisa ngote. Atika mwana kuna ndako munene ba chambre bébé. Olinga nafanda kawana ndako ya kuluwe. Koma. Parce que moi je suis de l'obélakia. Ton obélakia ngome salela likamonga na yebisaki yo. Pesi sa ezala. Ngo sali mikolo boni mutakufa poso bibali yango. Poso mibale pendant que yo zo kanisa kozela ba ninga mususu bazo ko avancer na makanisien. Bana ba yo ngelo ngalo na lipongo na mutawolo belika mwazati so ingana telemite mutu ngwa wolo bazati. Alors ata mwana wanazani loko kulubate pesa nga mutu naze nasima tata na yezali ngai. Nana kulubali sulu kama. Solution rapide yezali auto sola ngana yo. Kasi to solo la kiti bani kama mwana ndi mtesali nga mwa 2 jours ya mwana na badina ba démarche ngote. Tala. Okende kuzwa mwana mobali wana uluki mwana mobali oyo azana sida. Okay, utikiye kuna ipa mindondo azali. Ndako za yangu moko kama yaka kufana na mwana kansaki ye moko kende ngala kedo tiki ngai bongo to yo osui mwana mobali penza. Okay, utikiye kuna kufana na yetu parce que l'association wana ezali baboko la bana kuna na adresse opesa kinga wana bana basida wana. Okay, na yekuna ke ko sengashi ou décharger association. Na sali lokola ngana zuie na papa ni pana. Cadre hier on va le faire na yo. Utikiye kuna pembe na mindondo. C'est une solution rapide. Kukufa ya mindondo monani parce que ce qu'on sait les monter
du vivant de Mindondo. Azali capable afunda yo le tribunal apporter plainte o tata mwasi azulinga za lupango tout ça. Akufa mwana qui comme ça yo. On a lobby donc ça là qui moi mi connais pas le candidat sala ngo penza wana nde izali likambo yo solo ngana zokuzela tu tolongwa wa tolongwa eza bungu uzala kote mais yo moni makamanda ba uninge zolo ba wana to kile to kufanya kwa mala mkutu to kubete teki yangu kaka tusome nda kumususu kuna kwa singa na ngaka mama ezala nanu na maboko na yo isili kwa wana ya place kwa to teki kaka bombo to sumi na usali bi kumususu to sumi kaka ndenge to kumona tikango kanisaka makamu ya masolo ya plus important ezali yango yo lobby hein te lobby na okende lobby na okende l'association na okende ah ya lobe vimisi matoi na pati nasi na lakisi oja quantité ya mai na quantité ya farine emakaki te esalaki nini ebebaki ku tya levi stop mais omoni ki alo mpe ebimisaki kasi mbongo na mosongo nasombi ta mosanto tolia lobi na tie na kar tya sucre stop te otozwa perte sikre wana kopo mo eza na kondi yo kolanda mpo eleka sukali client ya kolia kaka ma biso nde tozwi perte akosepela mpo ale mikate eleki te leotanga wis te ok ekango libumu oyeba sala je liaka pati pambapamba et puis ozotya matabisi trop moto aso mikate ya 20 000 oketya matabisi yo namoni yo soki neti ngai naza te moko obimisa mbongo te lipati po ozala dio na mosala eza mosala te so moto asombi ya 100 000 ozwi litabisi moko otie koki te bakisa moke oki il faut finir soko ofini te sukali kokota te oza susude yaka mosala te nga moto alakisa yango liboso mama kama wana matoi wana mpo kaka basi bamesai na gu so ezalaki bamesai na gu te mbe etekami te monde ezali so simba omona mwa makasi mokiroki oui nani kuna tata mwasi aza mosala nanga bapate nanga mikata ekomi aboye obani okala kota ko papa kota ko vanda pardon na longa na bapate obani okala kama akala moke bongo bapate ngo mama tabasala ka na babiju na maboko mona wakena bapete ebongo esa eza oro désolé mona bakela na babi wa zotia vanda ko papa mindondo mama na mindondo oyo masasi ye pasa azalo kola yo ipoza lokola nga masasi oyo mwana ngana yebisaki mindondo mpaka ndenge nasololaki na ye mpe aza lokola ngo biso nana kokipe biso na mokili papa omelani secret nene lobakinonga beza bie azalani gentil Kuna gentillesse ni yango namoni mwa aza posedefule kobosana mwa moke akombe mindondo ngakasi aza mindondo kombo na ye kaka mpo alelaki mwana moke yaki makasi moka soki aleli atika noki te bana baye kotia ekombo wana bandeko nzoka tozalaka na biso ebele papasi
en tout cas ozwi de moko malamu omoni ke mikati no ozosala boye ezoyede ole misu bakura bamai mwa kofuta osali mpe bani yango osalaka kaka na ntongo te nasalaka na ntongo nasalaka mpe na poko oye masasi atangaka na ye aza na université bon na unikini sikoyo azovanda kuna azwaki na makambo ndenge ezwaki wana aza na place ya kolala te akolala na moninga moko memoi bamesantante ekotaki na kati na bango nde mpo nayebaki bapara na ye bien mpenza bazalaki bapara moko malamu toyebaki na bango mpenza malamu yango nazalaki kosenga ngai boyekoyi mpe esika biso tozali kuna moye te yango na babaki natala nami na boyeri kuna na nsima po boyeri wana na nsima soki moye yali mposa koluka studio soki moye yali otia ye kuna avandaka nde kuna afutaka te soki okosenga ta lokoyoavandaka bongo akendeke kura azongaka na ye te ngai aza moto abongo te tonton lokolo ye ovandaka na biso awa biso na biso toyebi kaka mpasi na biso okolelela nani ovandaka kawa na problème eza nango te chambre mwa suki eza nango kuna aotya ovandaka mpe kofuta nango te ese elobi te mosa kofuta nini mpasi oyo yo moko oyebi kaka kofuta nini merci mindeli asepeli mingi mpenza boni papa judu aza na yebi tikaki alemaki akeleki bakursi na ye vraiment nazo ndenge aremercie te voir que c'est la première fois ozomona nga la première fois ozoyamba nga et ozopesa nga place ofele aussi donc chose nakanisaki te vraiment nazo remercie mingi mpona masere nayebi te yo mpe ndenge nini nakuti merci nazala bango bandakala eza problème te ndenge bamwana alobi epesaka merci na nzambe ndenge ye ekoti kaka eleki mpe malamu problème eza te bo nga na okende nanga zambe nayebi te soki okosala ndenge nini okokende kozwa biloko yo obongisi bongo ye nango lelo obie okende lobi kaka nayebi ndenge nini okosala te lelo deja okobongisa chambre mpo banzungu ebele etondi kuna oyo ya mama kalaka na bakazie na ye tobimisi libanda ataka lelo aye na ye ya problème eza te bon nga nakie mpona okende nanga nasala mpe zando libela awa otikali epa ndeko na yo problème moko eza te tobana monana kaka na bana yo kotala bino soki mpe ozwi moye oleki mpe otali ngai boni ndeko ne mikolo akomi awa te lipati bon nga nakie botika malamu ntango so tindelaka ngai ngai moye te sikoyo osalaka médecine naosala médecine omoni kaka sotolinga bamaladi santé vraiment santé nga naka na souci trop susu amoni moto akufi azangaki mivakine azangi complexe biloko wana omoni epesanga souci trop mpona seblake naye nasalanga médecine c'est bien sosala médecine eza bien obana koyede bato loko oza deja na souci ya mosala na yo kua bonjour ye comme on elipadi ye mpe aza lokola biso me akufelaka papa oyo tonto masasi ye mpe aza lokola nga moye te mpenza biso na biso futo oyo toyedana bongo yeni ye mwana mama mabele lipati bokime mama mpona te baproblème moko familial kaka meke osila nango te ye akovanda omoni na chambre après chambre na biso chambre wana eza nango pamba avandaka nayo azali badeloge bango kuna na home usinyale ndi tokozala mbongo kolia bito tokozala mbongo kolia nonga na tia onotia parti na yo mais eza lokola kampati olikelemba moke moke kaka journée leki eza ya problème te ya problème bon tokelakisa chambre te kasi wana tobimisa bakazie te tolakisa ye moko akoluka mwa bongisa bongo de préférence tokobimisa kaka nga na nanga libre natia ata mai kaka Ça va. Ça va.
Tu as la raboïté quand même. Tata Moissi Azali. Tu peux venir à la maison, Tata Moissi Azali. Si tu ne veux pas venir à la maison, tu viens chez moi au bureau. Tu as besoin de quoi? Il y a des choses qui te manquent. Il faut que la solution vienne de moi. Comment tu me dis raté? Je suis là, je suis le remplaçant de tes parents. Voyez bien ou bien. Bon. Depuis que Babo tu vas zéliter, tu commences à t'embellir. Aussi combien? Combien de mes balles qui t'embellissent comme ça? Donc, viens au bureau, je te dis. J'ajouterai un plus na beauté na yo. N'oublie pas ça. Hein, ma fille? Je suis le remplaçant Yamakamunyos. Il y a des choses qui te manquent sûrement. Il faut que tu viennes au bureau. Je voudrais bien te voir. Bon, je te donne ceci. Non, il y a un bureau. C'est au bureau qu'on doit être à deux. On est à deux, on se parle de bonnes choses. Hein? Tu ne vois pas que... Allez, tiens. Hein? C'est pour ton transport, pour te permettre de venir. Hein? Allez, viens. Non. Allez, prends-moi. Voilà. Voilà. Tu es là où on t'attend le moins. Nanda Kozomo Nanate depuis 3 jours, maintenant là tu te voilà. Où tu vas? Tiens. Je ne peux pas savoir où tu étais. Maman, quand tu es mon nuage, je me suis dit, na otale na ndako te na tale na bureau. C'est mauvais. Papa duna mo ko yo ka la famille na biso. Atale na bureau. Na tale na bureau na bureau. Wamba tutamasana na ko na bureau no sala. Donc kanga na ndako silito na nditi ya minondo aya ko tala na bureau. Ezama wa mingi ya papa du. Je te tiens à l'œil. Ya nini wana. Je te tiens à l'œil. Obani ça. Tellement que ça va comme so ida age notre bango. To benga ke pe duto. Comment ko bengo dudu to pesi une nouvelle. Papa za souté parce que so mérité de papa za raté na bana. Kulandaka bana ya basi na yo bana bandeko mwasi na 60 oyo ozala wapi bana boko biso bana dis toi je te tiens à l'œil je t'attends au bureau Sony ola ozela biko pour la nini alembi pe taso na bakala Sony te papo basi basi bien kisha so yo mona bango te kala basi oyo ya famille ndio yo mona ezalo kwa koloka te lipati na nga mama ezalo kwa koloka te bongo te ok les maman basambela yo zala bongo toujours ça commence à Sony. Même si je veux vous embellir, c'est pas ton problème. Tu as besoin d'embellir, bisoter. Ben, on est besoin de papa. Mais c'est pourquoi nous embellir. Viens au bureau, je vais te donner tout ça. La position. Nous sommes au bureau, enfin. C'est quoi ça? Otika mo sino kula mabelo zo na bana mikala bingo sani. Yo ka be Sony Zaka zo le motelo kote. Papa Mobimba. Non. Nani wa. Fais gaffe pour l'année le été. Ala na kola ngane nani. D'une bonne éducation ne la suis pas. Ngane na éducation mabet. Oh yo zo ba dabo mwana ngo comme ça mwana te. Toko mbela zo basi nyonso ya Kishasa. Mais je suis beau. Je suis beau. Bona nai. Attendez. Bona nai. Donc mon qui toko kama mbele kata mwasi me biso tu. Demain, Sony de kama connaisseur qui Sony. Sony. Naka suki ya pemba olemba kindumba te. Bien. Tete misu Sony ezalaka na miso nde makolo nde memaka soki te. Basala boye te. Ali kotika. Bana bandeko na yo. Pati mona ki pasiko. Ozo bata zoto le souvenir bana libana. Donc biso to bana te, tuza bana libana. Toza mikolo toza bakola na eti ba master na ye. Oya moni ke penza lelo basala bongo te. Toza basi na ye. Nasumba ki mele to la baraka dans pour ça nango.
tonton Massassi, yo, Bon. bonjour, tonton. Bien. lobi na yo ki okana butu na yo ki na mawa kutunga bi eba ndiko kopema te kaka kayo wana ngala moni kaka anglais ezotoka kuna ngabi oyi lelo session wana soka akangi yango te nyonso nde eleki ndeni Eleki bien. eleki bien nzambe osungoka koleka bien mpona ndenge mpenza otangaka wana soki ozwi te mpenza eza malamu te Non, eleka bien. Oyo elombe chante ye mpe aza lokola biso. ye mpenza lokola biso ko tozalaka nde ebele oyebi te epa yo ofandaka te ya ofanda wapi. olinga esoneka bacotisation Bon, ye mindondo ye mpe aza lokola biso. Oyo lipati. azaka lokola biso Donc aza ami na nga donc soki omoni nga omoni ye. sepe kuna ozwaki avant nozela oyo obakisa so moto so sakomba sika kututa na pati osala anabaki so na ye aso ye wandokokorasa oyokaka soouti na toproche sikre nani te okozwa omoli 2 ona sa combien sucre nani oyo so oyo ozwi ata biere moko na 2 sucre bino komela biere soki kozwi biere moko ozwi 2 sucre zaka pe kende kaka na ngambo awa ya sa kombi tikama ezotikala wana ozongisa milangi nsima donc place nga naza nde awa ntango nazomona kuna na kampa nazomona na susu te donc awa nde siège alors ye nde ser oyo kolo ndako kolobango makambo tu sasi yo mpenza asimbi nga asimbi nga na liboko kevana na pale ofele tout ça donc eza ye nga aza kolo ndako te baparent moto atikaki donc age nanga na ozwa mbongo ape kosomba ndako Non, c'est rien. Ça marque d'amour, hein, tout carrément. Ça doit faire. Quand il été obligé, je vois un temps, les gars qui n'a pas l'anga, il fallait que la monote. Oui. Parce qu'on a bimi, on a une macadi, où il y a sur on a vu ça CFM Siwan. Pour avoir la vue voiture, on a une coloc, non. Mais ça si a commis beaucoup, parce qu'il pas na bango ça soko bête na kulubira na baba la munene. Maybe. Kasi tonto na hivi. Yeye mtu informa ngamo mona go boiba te. Faut que la note. Namoni kaka kuna chance kaka ne natombe bisika boye c'est que na kusala nini kaka encourager pour le métier sur l'action parce que moni na condition na biso faut que tout lingana ça tout l'humanité en tout cas n'habiter nani moto uta kwa linga biso parce que c'est bana so comme la situation ngo ya biso société rejetée yo ba moment lokola pona yo vie za sunati na place soki otala bato bakomwa alokwa neti olingi kosenga mbongo po moto osisi mpasi ya mokili papa eza mpasi yo lipato alaki te waki na retard ye aza toza otanga na ye baki basérie moko ngai na chite dimi ye akontinue na ye sikoy akoma otravaille azosala aza na ofida ya solo donc 2 semaines déjà abanikala mingi ça fait 2 semaines ao travailler alors tini nga na promettre bino question na zwi premier salaire nanga donc tokomela ensemble mpona moni familiarité bosi bokolisi nasepeli nango trop donc tokovanda tokabola mwa ver je regrette que nda kotala bino boye naatana eloko moko te ngobeti te nga nazozela ozokimisa donc soki bosala ndenge awa batikela kofungula yo moto tokana 2 clé batianga moko bango bana moko bango te eloko batiki nota te minute ake somba ba farine mpona mikasi na bango wana atiki nota wana
akesomba farine balingako mingi oprendre bapesa ofungola moko aloki baza na biloko bango ebele na ndako poye fungola moko bango mpe fungola moko bana na confiance makasi et puis awa va très bien na bango très bien non namonaki namonaki wana bokolisi familiarité makasi ba très gentil mpe bon oyebi masasi naka moko ezotracasse nga bon nameki koétudie ntina moni il faut matoloba bango na boulot non boulot ani makambo na o mpenza nde nazomona bozovandela ekomobangisa donc familiarité bokolisi nazobanga alors nalingi omoi tosola ngo ngana nayeba soki na ndenge boza ozorespecte mateya nde tozwa yango na amokongo soki vraiment te comporter comme un vrai vokosi parce que nde toza yo moko oyeba situation na biso ezosenga abstinence makasi mpona kopréserver santé ezosenga eza vraiment il faut kosa sacrifice so kobanga nanga eza yango wana bobango lokola baza lokola biso obike so bozosala na ye bozokutana mwasi na mobali ezoprécipité détérioration ya situation donc yo ozobakisa ye mwa ndambo ya kobeba ye mpe azobakisa mwa ndambo epa na yo donc ezokomaki maladi ezokola et puis par imprudence na obanga mingi question akumbi zemi yo plus ye mpe plus bobota nini eza plus po précipité kolongwani na mokili oyo ozotenir compte ya biloko wana nyonso ofisi non mais loba na liboso na ye baso eza ndenge ni comme ça parce que bon je sais que ngana bango tozovivre bien bon amicalement naloba donc ndenge toza na bango bon toza na amour moko ya bien là ya propre nde tozomonana mais na profondeur comme tel amour de non kuna te solo en tout cas kuna te nayebi ke tozali bavolontaire contre le sida nga nayebi mais nayebi koza motu tu peux kotribucher moke okwei mon cher préserve-toi luka préservatif sauf moi okwei ke non jour yango okoki kosupporte te luka kote préserver nga kuna mona eza kwa chance bavanda na yo moto oza formé na mokongo yo moto oza na bainformation nyonso ndenge esengeli moto oyo aza lokola biso ase comporte bon lokola mpe bango baza lokola biso eke bazwi chance ya kozwa formation wana te yo moto oza vokosi donc aide bango bayeba ndenge bakose comporte ezala non seulement comportement na non seulement vis-à-vis na yo mais vis-à-vis ya bapartenaire mosusu bakokende libanda baza bana basi baza mpe kitoko bakokende libanda bayeba kose comporte parce que surtout se comporter malamu te mokili yango nyonso osila nango non sans faute kote wana naza kopense nango déjà naza kopense nango ke il faut bazwa mwa mateya wana mais nakotiela bango te liboke mbala moko fo natiaka ngo moke ti bacomprena mpe ntina vokosi est ce que so parla bango dia ya mokongo nanu te te nana loba na bango te omoni toza na phase ya caractère beba na caractère na nga ne bacaractère na bango nakoya te mbala mona bali koimpose non au fur et à mesure nde bakozwa ngo nasila pense nango c'est nango déjà donc nako croire que non le roi na bokoto nozora parler ah oui non dis tout banano en fait quand na cadre masula honte yo mo vivre na bango mingi oui caractère na bango en tout cas na bango na comprendre bango est-ce que le quoi toza na bango situation sérologique moko enfin yo aider pour évoluer dans le salon biso toali toza na droit na vie non mokili mpe ozela no tobala tosala so banini so bani bachikpe yango bientôt aussi sanga na site déjà na bandi boulot est-ce que kozala mieux te so tobi tobala na biso na bango yo bali moko nga na bali moko parce que tona bango situation moko tokose comprendre mieux mutuellement que yo tokende libanda est-ce que va comprendre biso te t'imagines le bali mwasi non nga de temps en temps na me préservaka va comprendre te il va bala mobali non mobali peut-être te préservaka chaque fois à comprendre te donc ce biso biso tosali yango moko te kozali toko mingi to balana na absolument kaka ndenge olingi oloba ngo nga mpenza
enfin naza na idée yango te mais omoni yo moko kotinga idée mponga na bona te naza na idée wana te mais naboyi mbala simolo bo no masasi moto bimisi idée yo moko bimisi idée nazalaki nango te mais donc vous êtes d'accord donc ça va ezalaki idée ozalaki nango mais ozalaki omona eza asombe onanu okotinga malini non en tout cas na bokote nozo mais nga na nde navandi na bango nao remarqué oyike lipati nde azoservir nga mieux que nani kimindondo oke lobi aye na chambre natiakaka you know chance mona aza nango you know my name tika banzima na anglais te natika te nabetaka ngo kaka donc ye soki aye na chambre kaka bon anakende see you au revoir siko ye nde nana hein ouais ça va premier je suis kuna ngana zwa grand tournée nga te baide na yo parce que ça va mais donc namona ndenga sérieux bamona biso bato moko sérieux est-ce que biso toso bato sa bavanti ya biso na biso donc namon bala resto na zui na m'arranger pour na biso deux tu vas voler dans surtout ça kobosana te moto aza na vie eza yo nga naza na moto te mais yo moto aza nango donc ça va na biso bala ça va na biso alors toke to mais moi ce qu'on a ce que yo bokakola te mbisi na soko pesa kwa sa yo ke na 5 ça tozwi mbongo na wana te mais soko kakoli qui te plus na kwa sa kitu Masa sina yote. Azala yote aize. Ipu ilomba ekendeni. Pesa oya. Ya sho. Aya ko muna ngaya azala aya to muna kai. Kasi awe. Tena diga na mona ye asipilisanga mingi. Mais lobi ko aya kitesalinga bien te. Lobi. Na wi ba bepenza, la ba bien. Esa bien te point, esa bien te point. Donc hein, au moins tellement na sina message na ya za kitoko, alobaka bien, donc asa elekelinga. Ese kisingala. Et à solo. Ya solo. Bon na bombe. Mais baza bien. Ata masasi do biki na bitene yo anglo ya tanga ya class bien mayelika. Na yo ka bino kula. Na mona kyo okekune kyo ka jembo. Ai gabi singangi. So ina kina bana see you tomorrow. Kasi leo tanga obi momine si yeba kuna vitu mo okay sipeta bino tena ndinga bia ya hasipeta kaka ndinga bia encore abi magate ya kuza tana copine banda te nandi mite ko copine ngo ayaka watende abi magate gal ndinga tala kwa si so to lia ala bona ma katela ko ba misuni ngana ba to yo mai dinga na pamba boya olo ba ngombe lo ba bien nayebi ere msikomesana so namoni ete nazokama be mpenza na motema mpenza kodo motema eboyi te mais eza vérité ningaka na oyebise oke na obomba ngo me nayebise kati oyebise te oyebi na kishana so ozobisa mbala olingi ya omona oza mobulu oyebise te tika ye moko alinga yo so alingi yo sikoselema bafiere elakisa te ke olingaki na motema bongo siko soki akelinga le mwasi mosusu bonosala te bafiere eumela te soki eumeli nde olinga mwasi mosusu bafiere moka na boid elakisaki na motema bafiere mo alokuta bafiere bukana ya ndengwa sikoyo ebongoli nani la bona ngala boye tokotenga te nango bengo na français lipati bongo na français na couleur tout si unga bibato na si comme ma musique ça fait la dia la calme ya ba bien nande oh bulu lu ba ngombe so ne ko yipsi te bu ba da te ça bien bon mais nan te oh ilo motenga le lo te avant boy ngabe nante ngilo mo na banga kinga bo bazoka si una na kata chambre te lo te to so la ka nega bien mate ya mais il me pensa et tu as bala pour lui ah yo comment
ezolekela ngande so namoni kaka yewe motema ebeti pa luku ni yelinga boye meyepatalaka nga moni afolaka nga tafolaka nga babike ngana na kotati zamba sona koti swele mende na kotati so wadayo so mapa na papa na hiyo Claude. C'est déjà le choix. au meilleur Non, nous avons aussi un bâton. ça il dit pas choix Vous commandez déjà qu'on a. olie eloko nayebi Eza justement avant goûter parce que bino boleli nzala kolia makasi ya na poko. Tofungola libumu moke tolie makasi na poko toke concert anti-choc tobina. Chose promise, chose due. donc si vous avez kufungula l'estomac Na poko bolie bien après on a toke concert anti-choc. O eza mo avant goût. Na poko tolie toke concert. C'est-à-dire que non on a tout méga pour vivre. Tout ça distraité quoi. Donc il vient vivre. Tout jouir pleinement, donc tout faire pleinement. Parce que quand on est né, tu vas continuer à vivre. Il faut que tu se retrancher, tout va comme il faut vivre pleinement. au moins que na état na biso c'est très difficile mais quand on dit il faut tout bina ndenge to mega kufungula l'estomac to bina donc tu as droit à la vie moni tozana bato mosusu babarista bango biso donc oke mpenza aboyo na mosusu azoyamba contre terre mais ya moko mpe bayali bayamba lokola nani tonton Jacques la place Victoire na Londres. Voilà. Allez, il est eza na mosusu mpe oke azoyamba yo apio mwa moke mais sosola banale mais charge nyonso bapasi nyonso mais to ana droit ya kobina C'est bon. mais namoni liboso likolo nango kati mofuta mbila me oyebi kele okati mpe eza lokwa kopanza epesi na bamona mposa koseka tukayo parce sikoyo mon frère ndenge tozolia boye tozomela na sali sikoyo totika boye kaka nde tokontinue mpenza ya sentiment toza nango ete président mondenge Yo Wambo. Oui. Les autres les jours là. Oui. Vous avez dit le bandai à Duval, c'est. On peut voir dans mon dit fini va dire pour moi aussi dans l'ordinateur né. Abi tout cela n'est mingi comme moi. On a un grand garçon. La classe spéciale yo bientôt banda boulot na on a déjà boulot. Et là tout se comprend na ba sœur na so. Yo nous avons dossier moi, nous avons dossier moi. Et quand tous ensemble, soit nous avons tous à la. Tous à la. enfin Le roi n'a pas de nous ozolo bango mpenza bien te mpo wana lingaka te kobomba likambo na libumu nakende olala evimbisa ngai komama te naloba mokambo naloba likambo eza c'est-à-dire que ndenge tozaleli boye yo na
namoni regard na mimi za kutana ye alibon namkuza na mimi regard na yeye tana mingi ye tana mindondo usoni na bomba te nalo bamkonga na bomba te yo walingi mindondo la mwasi na ayo kabisa maman bwata yo asala mama bonte ça va mais il y a eu mon père là hein le bas où il y a eu mon yaya mera miti baanglais mpa mapamba na buto asiu le bas il y a eu mon père il y a bâti situation ça ngapote ngalekisa waka asiu tomorrow na la chambre ya masolo nali mako tozalaka yozala ya ngai ye mpe azalaka ya namoni ndenge roi de Babylone a expliqué mais normalement comme on a na faculté roi de Babylone tout se comprendre bien moni to ba grand garçon lelo misala yango to bandi mbongo pe yango to bandi ko meka ko sepetsa nzoto boye toza pili ya kubala bon mabala mo surtout ki musika bato ba comprendre biso te monde toza bino na biso to situation moko yo oza lokola ye alikuwa nganga naza kwa ye aza kwa yo donc moko na biso aza lokola misa ko musu batikali wana donc toza les mieux indiqués pour tout se comprendre parce que les autres ne sont pas mususu beaucoup créer danger pas beaucoup il aime pas comprendre les notes bon biso pas surtout pas mususu pour le basi mususu pour créer donc toujours quoi ça mbeba na kata mboka ou ba comprendre que nous chaque jour pour le tout se protéger hein à un moment donné compréhension ne kata na tous à la force tout se comporter dans ndenge olo na ndenge à l'encontre ya mateya tozwaka na mo Congo pour na nini ba santé la biso donc ya mwana ngana juger utile tous à l'ensemble ndenge to messi déjà boé besoin de temps ya observer biso to bala na pour na to lingila mikolo ngo ezo ya pour na biso omoni problème wana ndenge ezali nga mpe nabonanga te orivisi nini tika baje wana naboyi te ebongo yo lingi olobaki ye motema ezali kuna te ongalakisaka see you tomorrow okangama kuna namonaka bino nayokaka bino nde bosola na ifoyebisa mama naboyi te ngo nalobi te omonike biso awa responsable na biso eza kaka tata mwasi donc mama na lipati donc fu tomona ye po toexplike problème ezalaka nde bozala quand même bozala sérieux po toza bafio tozomérite te ke tosouffrir ozomona soki tolobi ke tolingana ya solo eza mpona tosukisa awa te tosala baventure te eza ya solo tokende juske te to baparent bayeba biso bayeba nini tosala tosalanga baventure boye te nakati yo moto oza na mwa situation oyeba ndenge nini tokoza baprésentation ndenge tokotambolela c'est ça premier salaire tokoli yango boye basalaire tokozwa nsima epi kosomba mwa kokwa masanga moni to se présente pa parent so tozalaki sérieux te depuis le temps toza na bino pays aza pa nango parce que okomaki avant mais remarqué que toza mpe sérieux te omondi tose comporte na bino toza bato moko faut tose protéger makasi etant vraiment bomona train de vie tozomene ensemble donc yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo ngaba masina likoko mpe mboka monene zone tuku mibale na minei okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini
ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. Oui, entrez. Oh, dis, Sonzo. Oui, ça va. Mais c'est à moi de poser la question, qu'est-ce qui ne va pas au monde? Ça y est, le samedi, j'avais une petite réunion avec le vieux Mayen. Et bien, c'est la réunion famille. Ça va être moral et tout. Ça prend beaucoup de temps, je n'ai pas pu vous rejoindre. Ah bon, comment il va lui? Oui, ça va. Et son frère Serge Poitier, comment il va? Ça va, il va bien. Ah, Mais ces derniers temps, c'est difficile de savoir qui est en bonne santé. Tout le monde transpire. tu vas boire, Mikolo, c'est quoi? Bazotina, on a quand des autres sous. Vous avez des clims dans Bandaku? Non, 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 ça ne fait aucun effet. Alors, bon, il va. Oui, ça va. Ah, ça marche. Et tu connais la situation de ce type? Tu connais la situation de ce type? Ah oui, mais c'est l'un de mes collaborateurs. Il est très efficace, hein? Mine de rien, apparemment distrait, mais il est très efficace et je compte beaucoup sur lui. Tu sais, le vendredi, combien on a payé? 422 $ pour ce soins médicaux. Et sans compter les ordonnances. Hein? Alors? Tu sais ce que la médecine m'a dit? Il est séropositif. Moi, je trouve que c'est inutile de garder un agent comme ça. On risque de faire trop de dépenses pour lui. Alors, j'ai déjà milité la note là. Tu vois, Bon, note, on a signé. Participative et ça va. Monsieur Sonzo, vous n'êtes pas loin d'un criminel? Comment criminel? Un agent malade, dans l'entreprise, mais la séropositivité, c'est une maladie, bien sûr. Parce qu'un malade, on a ses pensions prématurées. Nous avons précipité du Wanaït. Ça, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Je ne sais pas de quelle maladie tu parles, mais ça, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Mais toute maladie, c'est bon, la malaria tue plus vite que le sida. Nous avons parce que c'est séropositif. Bon, on a été à pension, c'est une façon de désengager, que l'entreprise se désengage. Non, c'est méchant. C'est méchant, monsieur Sonzo. C'est un agent, malade dans l'entreprise, a bénéficié de soins de la montagnose. C'est son droit, il est malade, il faut le traiter. S'il arrive que Nzambal il meurt, ben on l'enterre, c'est tout. C'est-à-dire que moi, on voulait lui rendre un service. Non, non, ça c'est malin. Ça c'est malin, mon frère. Comme ça, aller des comptes funèbres, c'est malin, c'est malin. Donc, il y a des personnes qui ont tout ça la même chose. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Ça veut dire quoi? Mais le sida, c'est une affaire de tout le monde, c'est l'affaire des autres seulement. Moi, je ne suis pas. Et il y a aussi ça l'examen sérologique. Qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vas faire avec. Mais il faut connaître ton état sérologique. Je connais bien. Moi, j'ai une seule femme et je suis filié à cette femme-là. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne cours pas la rue comme les autres. On se connaît bien. Hein? On se connaît parfaitement bien. Tu es devenu fidèle juste il y a 5 ans depuis Bandou au Sambel. Mais avant 5 ans, qu'est-ce que tu étais? Un vrai volage? 5 ans, ça pouvait déjà se manifester. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est... Un individu peut être porteur du virus pendant plus de 10 ans sans qu'il y ait un malade. Gros, gras, brun, comme vous voulez. Comment tu racontes des aventures? Mais si moi je te dis qu'il y a un séropositif. Faut pas dire ça. Voilà comment vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais c'est ça l'erreur. Pour te dire qu'il faut monter ça à l'examen. Et d'ailleurs, je vais appeler un groupe, une équipe de médecins. Basta l'examen. Excuse-moi, basta la Bajan News va passer un test.
Mais c'est inutile. Pour Comme 700 ça, personnes, combien on va encore dépenser? Oui, 700 personnes on dépense, puisque tu ne veux pas que l'entreprise dépense. Et nous allons licencier tout le monde qui sera séropositif. Les cas de ce type ici, voit un peu les rendements. Il vient 2 fois par semaine. C'est un garçon efficace, mais Sonzo, il est malade, il faut avoir traitement, le quoi va tenir ça. Et puis ne Une l'indexe maladie, pas. ça vous parlait de l'efficacité. Ça, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ne l'indexez pas. Ce qu'on a besoin, on a besoin. Bon, on peut ça. Comment ça a été que Batoubaï Bagaza malade? C'est une affaire que nous connaissons seulement toi et moi. Et tout se comporter en grand. Hein? Pour condamner, parce que c'est notre précipité du Wana. Va reconsidérer ta position. Il n'est pas sur les transports, pas sur là. Il ne faut pas faire ça dehors. Bon, alors, On se revoit, mais le week-end, on est à Kinerange, tu seras là, et puis on passera en Gandayal. on va voir. Hein? On va voir. Cette fois-ci, il ne manque pas, il faut vivre. Hein? Bon, oui. On se voit. On se voit, il dit au revoir. Moi, je suis en bonne santé, il ne faut pas penser à ces histoires. Oh là, dis, ne me raconte pas des histoires. Bonne santé, si tu me montres tes résultats. Hein, dis. nazonga boye tobe mpe nazolukela nga likambo nini moto mumba soko bato mosala baya sokoluka ye awa azomonana te bo soko nga na kokende obanda kokende olukela ye na epai wapi yo nga na kende koyeba obali momba kochange te soko soki nayebaka mpena bilo aza na bakaraktere ombe na ndimaka ye te ya kofana na ndako na ngai okesanga mpasi pongi moyena lala pongi malamu ya te kota kaka soko ye kota kaka lelo ya kokuta ngai ya po olembisi ngai Bonjour Tanti. Excusez, Yonde Mamadou. Madame Doudou. Yote. Quoi Tindinga? Ye papa Doudou. Abi otindele chemise na pata. ye moto aza wapi Natiki na lemba. nalinga akangi Te. Abengi nga kaka insista lobi petit na masalisa ngai. Sala tout komeka mwasi na motika mukanda. zelanga bongo C'est vraiment c'est pas la peine comme kuna. Isa nani? Hein? Ah, pour en tout cas. te tokende biso mbala komi na mokanda Donc, kena tinda pantalon na chemise bo tokende na ye mokanda ya mokanda ifuka nakende namona esikali na ye au monde que c'est baza pas na manière moko bien te. Donc, c'est risquant au sambwa pas. banani ngo baza na mania na ye Vraiment do yo so komi kuna personnage no ba ko ridiculiser au pas. Baza pas ba moko sans manière vraiment. Mawa mingi. ene kopesela bane nga nazozela ye awa kouta ozokuta place ozokuta wana aya na ndako nazozela bane naza na makambo wana ndako Oti ya malamu. okende mala faya azali baboya nga na kende mpona likambo nani kuna da mwasi likolo ebele boye te misala na tongole mosu bazangi banini na ye te oza malamu kuna boni ndeko na yo masasi aza bien masasi aza bien azokende bakour na ye azoke bakumi na ye abandaki basesio mesesi ai monisanga mikolo mikolo bongo yo mpe soko moninga toye pe te kaka mikate yango moto ekangi yo nzela nyonso obanda na ntongo nazali na bana classe
na pokwa lisusu ezotambola malamu makasi mpenza osala mpo ya tangausi ya tangausi na nga nalingaka yango mingi kasi na bosala kuti komemela yo komisio mebeli nga lingaka ya tangausi wana mingi mpenza nawa we ezikazika wana ezikazika ndosi nakomona mpo tosolola tosolola kasi ngai na te misolo mpe nini sokoli kosekaseka ya malamu damosi nazwi fiancé nazwi fiancé loba nani ozwi fiancé nazwi fiancé bandi kasi malamu te bongo ozoyoka so lipole komi mwasi te bongo eza mabe osokoli te soki ozwi fiancé mama tala ndenge otikali eza mpe malamu oyo bobala yo osala mpe yo famille mosusu nzambe akopesa o chance obota ata bana ebele mpo bino bato babotaka bino moko omonana biso yo okoya kozwa libota mingi si kozala likambo malamu mpe tokosepelanga mpe na mama bakoko te bongo eza mabe aza wapi sikoyo kasi ndenge eumeli mpenza te me ayebisaki nga keye nayebisa déjà baparent ye baza osi préparé bo baparent bakutana nsima ye moko oyebi mama basi boni baza ebele na kisaso ya kitoko lokola mobala abimi ndenge wana alobiki alingi yo oyebisa baparent te alingi kobala yo eza likambo malamu ndenge oza wana sikoyo komi na disposition na ye na makambo nyonso aye wana oyambi ye kolamba moleka kolia okipe bilamba na ye mwa oyebi kaka ndenge nini mama aza kofanda na ndako na papa bongo ata mpe soki ndenge lokola salobi ya kobala eza probleme te bosi kosangani na ye tamosi tosangana ndeni bongo likambo kokama ozokama monene yango mama tikaka oyebisa nga biloko ya bafiancé basalaka yango te soki oza bafiancé fo bomibatela ti mama atikalaka koyebisa yo wana makambo akala wana nde bamama bazolia biso tozokolelaki ndenge mosusu so moto boza fiancé bozala ti mokambo mobala mais sikoyo eza bongo te ndenge ni mobala koyeba ata mosu asepeli na ye na yo te le mosu okoma na ndako kuna mwana na bino nalingi ye te azongisi yo wana malamu eza problème te lokola asalobi ya kobala yo moto asandimiki ya kobala yo eza nango problème te ye lokola osokomi déjà mwasi na ye eza likambo te lokola biso nga moboti na si na yebi eza likambo mpasi te soki asengi il faut kosepelisa ye eloko mpasi eza wana te nazomona likambo ezomona mpasi na kati wana te ntango wana ye ozoboya ye ake kuna ke kozwa mwasi mosusu atiki na ye biloko amwana osala yango eza te na osala yango ndenge nga nazoyebituna biso toli ya malamu basi baza ebele akosala ngo ndenge nini ata yo mpe ta mosu mwana mwana mobali mosusu aza na soni nde mosu azokokoka te yo moko bandi koloba na ye te omona pele mosusu azali kaka kozela ndimi na ye mpe kaka pole mosusu aza na posa epa na ye le mosusu azokende kotambolaka epai mosusu makambo eza ebele ifo ozala mayele esika wana bongo nga nakoti na nzela mabe ya solo nga mama nakendetata mwasi na mpe solo na nzela mabe nazoma nolika masolo ya mwana ifo ozala mayele na esika wana eza toli nga napesi yo ata mosusu koba ota ata mwasi alobaka na ngai te nga nayebisi yo soko kokondima alamu soki mpo ndimi te nga naza na problème te mwasi wana mpenza nde na osala te okamwisanga mingi mpenza na ndenge ozoyebisanga bongo ekuta baparent nyonso baloba yango ke bokosangana nano te so boza bafianci namoni eloko kaka kobombo te moya na ngai nayebisi makambo nyonso ndenge makambo eyali makambo ezochange te ozokola mbula ezokola makambo mpe ezochange na mboka yo komi awa ayekala na banza ayebisi oyo nyonso tu ya tu raconte ayebisi tata mwasi tu ye mabele me bana baza bana te ndako kuna bakomisi yango ndako ya koyamba n'importe qui n'importe comment c'est pas possible baza bana te olobi na ye olobi j'espère ndako esika mindondo bazali ko baza kuna na lipati oyebisi ye yo okendeki kuna oyebiki lipati aza kuna bongo oyebisanga nga te kuna nga nalobaka lipati oyebi malamu ke nalobaka lipati bongo yo okende kuna oyebiki lipati aza kuna obombanga boyebisanga te kuna nga nayebiso lipati azali kuna mpona mema ngambo ngambo yango ya nini oyebisi ye j'espère epui makambo ozoya kotomboka na ndako ozosela yango wana te makambo ya biso yo oye kaka bana moko ozotomboka na mona makambo nga na otosana oyebi yango te
Je vous tiens à l'œil, yo n'allez pas dire. Je vous tiens à l'œil. Ok, vous n'avez pas encore de l'angle de mon côté. Voilà. Maman, ndenge na solo li ndenge na yebisi yo wana. Loba na yeb tata mosa le vivo. Aza problème ezali ta yoki, bakozela kaka yo. nayoki Ngana kozela kaka yeso ya koloba nini na date soki ndenge nini na kosala. nayoki ma eloko wana oyisenga na sala osala Soko yo moko kaka ngana sina yebisi. C'est pas des enfants. Ozonga nani dudu. Baby sim. Oti wapi? Hein? Musala. Na musala. Yo ndenge ozala uti na musala? Te, lelo te. Mais elle a lobby ça pata musala loba yeko yo sala kiwa. Ezaki na kasho. Na kasho? Bongo yo sala na kasho, oti nangana tina chemise na pantalon. To kenya na mona bali wana, te na kende te na koma kuna te, bakorudikilize ngai ko bebelebe. Na ko remercier yo lokolo tena. Yango inalati. Bongo yo kende na weza. En tout cas, nazaki na bureau. Nazala bureau. Mabandu kupesa explication. Mais baye ko muswa ngai penza. Bamemi na kasho. Alors bilama na tika kina. Na musala bata musala ya kumukana suso. D'accord. Oko ni batu mi bale boko, ko double. Donc mais du coup so comme l'accord de garde bilame bungi. Oko changer te. Oko changer te. Atuka so kina yeba ka bonye. Pena yamba ko nda kumate. Yango so tele ngani pa yeso kelo ko talibala uzonga to vimo mozana kwa yango. Ya solo duna ngulo yo zana osomi 60 ans mobimba ya solo. Osoko kena na nzela oleki kote akambela osomi mwa yombo oye otuti oyindisi suki olobi ke mwana muke. Boye ko? Tata mo mbalo ko la yo. Osoko soni te. Xavier. To yo me mona ka mwana muke peta tisi ko za mwana muke. C'est nous. Ki ozana 20. Mwana yawe yeso. Yako ibisa mazulu bali. Mazulu bali. Ah bon? Non makambo. Si. Isi mi boko isi mbate. Ezi pe yanga na ko kutekena ko expliquer makambo azo bana ngani no. Ndenge yebisa ngapo ngotenga zo bali ko lo fiancé. Bon, omo ba basi beli. Kata mususu ki abandi ko lukale mususu sangana naye ko boya tebo yanga ko kutekena mpesa ba conseil wana yo kata musu. Lobani aboya pana nini? Mama le kende. Teo mama lo baki nanga bongo tebo na ko meme na yebika ko mole amwana ko ni bana misu ngate na yebike ko kana ngoma. Nini ko ratenda kwa ndebe yangu. Yari yango meme makamozo sana na kasi ko ratia. Kasi na zo kusema. Yoti na makala yebisa ye. Yo betika ba bekisi na zo sana wana. Posto one person ko na to kulipa. Kakao, wani ubani yo melodi. Ayebisa ngaka za musika te. Ukweza na kaka ye. Inza na taye. Mais yo peut changer comportement. Donc ça na 3 mois de là. Appelez. Tozwi kasi yanga na so yebisa yote. Na ko yebisa na zo ko se. Uzozongira kaka. Na ko so ngira kaka. Olinga. Ilo na opanza pona. Yo sina na umkaka. Mariage. Na vana mona zwi musala. Tandi musala salaire liboso. Na simbisha ya mibale pa mopibo. Likelemba mitumi satu penda pa dolera no kaka. Mariage. Ils ont là comme ça. Salaire non elle moche aux de inviter puis il le met même il le met dans un restaurant il le met inviter à bisous. Oui, donc on vient ça va mon père. Pensi bangu. Dengan tu gendara amfrak. Tulis bangu tak grave. Alors yang ni balik si konde. Na bombi yang nak koti di kelemba. Ada 7 minutes. Pour mariage. Ngonga le zo de. Na moni ko ke. Zo ba ngambu ngone mu 7 fois pour le mariage. Bo yuru ba pa zo za mo susuti. Una la mosi mtu tova na nobu. Non, uzaozi la kanga. Sasa swabe yanga la dimito kosi. Tova na nobu. Uzaozi la kanga. Nga basi pa mate. Mbali kitoko. C'est vrai, nzambe ata 4 langues. Ndari nga basi pa mate. Nina sawa. Kwani? Ndari kumpesa pa mate. So mina mpesa ma. Libela. Te bonye ngala zo ngane baba bolingo no ponga nga persona lingine lingie.
na makolo na nzoto bamalaki ye yango moni il faut asirenga ko bolingo na yo nakomaka zoba kasi yango biso olingi olakisaka bapreuve d'amour ki olakisi mpenza kende olingi ngai mposo na mipesi mpenza dona kende libela bon naka elomona koloba no oyo ekwanglobe tout je t'aime wana te nga nalingi ezala ya masasi ezalaki bie basi yango balinganaki makasi mpenza ndenge olobi parti ya komelana makila c'est bien ndenge omonaki na film wana mpona bango c'est bien biso na so totali bien toloba bien na bacondition normal eza nango bien mais na état oyo ya biso komelana makila c'est pas bien biso mpenza bien etango ya nini biso toza na eta nini tokomelana makila te etango ya nini non omoni condition yango nayebake na bato baza normal oui état na biso toza mpe normal bongo mo toza normal te biso faut protection il faut tout se protéger la nini masasi tout se protéger la nini il faut expliquer la oui il faut expliquer la bien dans son comprendre tout se protéger la nini à suivre oui André à suivre oh comme ça là-bas bonjour bien Bodem. Bonjour. Yo, nae. Nasana, kota te. Yami ndo zata bimi. Mama. Na yeli pe yete na yeli ndeyo. Nga. Na yeto sola mamke. Ndoko panda na yo Mama oshidishe ko muna ngaite. Ndibule bango ko muna. Ko munu peli kaka muna yete tikana na lo bagaka nyoso. Mama wanye. Ayo moko kasi. Ko muna ngai. Kanwai. Kenda kadishwa. Kanwai kenda kadishwa chipepele kenda kuteya wotre manji baba bato kazezeze uvai chef du quartier banda ko papa banda tatkamani banda nasadi presse na yebi uzoke ndipati na yeli mama bongo tosolo kasi papa tika biso na place dona lisolo moko mokuse kaka so tosisi bongo ozo papa nini la pambelo bozela mukeli banda bozela mukeli banda atuka pambelo bongo si mais soki likamoloba kaka bo yo kuti so tofandi tali eza lisolo moko ya biso misato ngai na ye na tatakana so tosolo tosilisi bongo yo kuti mutafandi bwakena libanda mamano broma eza te mbongo masolo nyonso ezaka ya kosolola na miso ya bato eza nango lisolo moko kaka ya biso misato te me soki oyebisi ye nga na oyebanga siniti na malibanda aloba kaka papa okukusina na libanda te soma mokolo basala kosolola yo bimi libanda ova yebisa ye wana te yebisa ye wana timokena ye wana yebisa ye wana milikamuni bo siko olingo koyebiseni nazo comprendre yo te mais soki oyebise nga na koyoka ngo kaka oyoka ndenge nini bongo balobi kaka masolo nyonso oyokaka te yebisa ye wana ozokanga yebisa ye nde wana kadi usangutuma kachi kadi nedimpota pe wewa tikana no chef du quartier tikana no papa mama papa ye aza mwasi na ngai aza mwasi na ngai bo olingo yebisa makambo yebisa ye asedi mwasi na yo aza mwasi na ngai usana franga mama usakukomesa mwana muke boyo olibi mwasi na yo tala ndala asali nsutu muke akoya munene mbulani nakuyisa yo munena nakuyisa yo munena
Mama. Yebisa ya. Yebisa ya. Naluba na yo, mama. Yo oya kopesa ngakanda uzomona. Ala. Okopesa ngakanda. Na yeli awa. Uzokene wapi? Budingu. Mama. Nakumema yo na bakwanga. Umvanye. Uyibe bakwanga. Wendo zangu benga mikolo mbujimai. Bakwanga. Bongo ngalo stadi. Hey, mama na yukuva matayi mutoke wa mputo. Hey. Mutoke wani. Bongo sala bongo ngala yebi yo na yebi. Mama, mission yango yo. Na kutungila ndako. Isamu nene. Uyibi tango hotel. Ngala yebi yo te, ozokubala ngate, uzokutumila ngalo kutumila ngalo kutumila. Yo. Na kumema ona bakwanga. Na comprendre ni les autres comprendre ni l'autre. Yo zo ina ngaba, yo kuma sai na commission. Isa commission. So ya bi ndo ki baba. Mama. No comprendre ni ngala yebi baba baba. Ibisa mama na kubongisha yo. Puya mwenye. Ata mwasi na ngai. Ya za mwasi na ngai. Mwana kuma tu munyi. Suki na ngaba na kitoko kuma suni. Ebu koma kitoko. Oh, yo la aje no zo basite, bala ti bana kalala. Yo ko ba ko do lenga. Mais za mwasi na ngai kuni. Apa bo linga na hipa kamba Kamba vina yo mama. Uko bongisa vi. Na bongisa vi kasi biyo mo Papa, aza mwasi na ngai. Bokena bino na aza mwasi na ngai. Ya mwana mwana mobali yo na ipe pa yo mutite. Uya ukotela makambo etali yo te. Yo za na dro, za pesa na mbongo yo. Mama boli po makambo yo do sala feneza malamu. Oyo oyera ngwa. Ngala yebi yango. Yo kukutimula jamani kulina ngayo. Sasa bokugani na batu batimula ka jamani jibulu na ngayo bakwana. Yo mtozolemba ozolemba lemba boyo ozolenga lenga boyo. Ngala okelo wapi? Okelo wapi? Wewe sadi fiera na ngayo. Baba fix. Ba vesta mo. Kenda ka diswa. Umva. Na ba dilete kutu. Dala mama, na ibi uzoka sonje. Azo jena ikamuni aza mwasi na ngai. Na lubia mbala boyo. Yo zongangela. Mama. Makolino tindi la ngayo uzwa ya ngote. Na zwa lelo kote pole yebi yote na zabe mwasi note. Na zwa lelo kote. Mama, na tindi ya mbongo ibele. Tadi kuma kate. Tatuka noi. Na ningina yuka nanu hawa. Mbongo na tinda ke kuma kwa. Koma kate. Mama uzwa Kuluba poite. Koma kate. Koma kate. Tatuka noi koma kama kamnusu na sina arranja. Zela kaka ngamo na useko bongisema kamputa useko. Tozoke. Tatuka noi. Ozana mbongo mingo tinda kapana hii tinda mbongo falangi bele. Bata kubenya ngai mato kazezeze. Oyo ndadikuna malamu. Nako tuna yo boye. Oyebi bakoma bisolo moko ya mutu moko azaka na mbongo ebele kala. Asombaka biloko ebele biloko nyonso mokili asombaka. Likanisa eyelaki ye na mutu. Aloki sikoyo eloko akosomba amoni te. Azwi likanisa akende kosomba liwa. Oyebi lisolo wana ngai na kusumba liwa. Saki wazana posa kusomba liwa. Ngai na kukufa te. Bazana posa kusomba liwa te. Saki wazana posa kusomba liwa. Bongo sikoyo mwasi oyo alinga bala. Oyebi ndenge azali. Aza mwasi pe kitoko boniko. Asadina Aza liwa. na droit ya vie na ye aza oifa bala mutu ya mbongo na banzoko ya bango. Yo oyebi ndenge azali. Mama wani pesha franc. Zungisa nga mbongo na ngai. Ukuzungisa ngai mbongo na ngai. Alibi azwi ata franc moko ta. Azwi eloko te. Azwi eloko te. Azwi eloko te. Tatusaki nani konda azwi eloko te. Nazabe mwasi. Endaka diswa. Azwi bisaka. Uwa. Na son. Na kumema na bakwa. Tatu. Linga ndeye ye aza yangai. Sina Lubiboy mama. Okay. Mama wani. Bo linga binu na binu. Na lubiboy. Soki uzungisa nga franc na ngai te ukuboy. Oh. Ulingi kuba ani kanson. Oto no solo ngala ni bandala. Frère na ngai te ukuzwa kuba. Ukuzwa kuba te kanson. Umva. Est-ce que ngala yela kiwa? Oyele kine. Na yebi ote. Ngala yebi opete. Mais yaza mwasi. Yo na ndako zana. Yaza mwasi. Mobali na ye. Yo zali bozotelenga na pamba bozangi bisika kovanda yo kuta bana basi bafanya ndako na bango wewe pona ko professeur. Olili kamuni la biso. Il faut la malebe zali te yo kuta na problème etali. Ngai. Soko sakani utikali oh kansani na ukanso bana kuna bako tulo kupesa ngo tata na wana ayebisa ki obongo ayebisa ko bana nanga batu urade vile yo me bina bolinga na ba mikolo na zelanga la soya na lobina yo to kwa na ukupona kansonda nkuba ukuvo bali bishiwa kuti bana mikeba linga na bana bango bina ba mikolo ngo mu Afrika bolinga na bino yo na mbongo zeli ngoma chef de quartier sababu bana ngai ngoma bo
mama bolila boyi biso tunangi tosolola na boyi patina yo mpe lisusu yo nde mutu nazomona claire neni na yo mona kansonda ekulanda yo unkuba mama kende azoyelanga bachance bango na ndako masasi ye moko mpa na dayasa tongela bango imeme ubie mo mama na bango asala nini na vie okozwa te na vie nazwa te na vie yo na ndeko naza ta kuna te okozwa te chance ya boye nazozwela bino bakopa bien bakopa kopa bien nini oyelanga tata ozolanda bruyere akosalelo yo nde obomi na tata wana batata boye nde tala soni ndenge kango na makolo mwayo okende za te soni kende nango kaka tala ndenge jembele na maboko ya blues soni bima nango kende nango kotikila biso awa te mama mokolo boye kokopi ya bana mike kaka oliaka makayabwawa yokoyesa papa nanga nasombele liwa nasombele liwa nani ngana songa nabomaka bato ozobala nga nasombele liwa osipike nasombele liwa nani nazwi eloko moko te nazokamaka mamo ndenge nini nayo mpe nde ozobasuna papa na nde ezokamwisanga ozoseka koyebisanga bien naso bafamile nanga bayoki ozobala nga nasomema oseka Lubini mabiko face speaking uko lubani ngono so mbili wani ulo ba ndi ulo ba ulo ni pati yo ebinenge tozate na yibiti nde toza yo ebite nene na yibiti uzali toza ba uzo felenga na zo felina kufia papa mina yebi ngo bien bongo ko lubama mama ndo ubite za malamu te oui bosiko soki papa ninga mokolo ndemwani alingi yo bokena ye sans protection papa na okufa te mutusa atikali mosu na 2 à 3 années ya mobimba eza na mobimba soki alingi yo lelo sans protection bokena ye oza sur 3 ane asusa susu auza 1,5 te 1,5 poni 1,5 poni ozala bien tofandi mpe bien soki ezalaki bongo 1,5 anina nazomona yo ozocomprendre te ngani nazocomprendre yo te po bandaki bandakala tokatela liso ntango bapaya bayaki awa o baprotection makambo nini yo kama moto ozobimisa yango maloba ebelebele osipike ngana enfin ntango nayaki awa ntango mindondo apresentaki nge bana alobaki ye mpe azali lokola biso likasi elakisini mindondo akufela papa na mama nga nakufela papa bino yo okufela soki papa na mama lisusu ekasi toza ndenge moko bomba beni eza wana esili bongo esila te esala nini nga nayebi ke likambo ye alobaki na présentation ndenge alobaki ke ye aza lokola nga ndenge mpe nalobaki elombe aza lokola biso donc yo ozali sero positive nga nazali sero positif masasi makambo nini ozoexplike yango loti na ndoto likambo yango ekoleli okokolela nga nayebi so na sero positif nga enfin nga nayebi so yango vanana moko mobandisa ngako vanana ebimeli yo ndenge koloba mama biloba loba boye koma sasa donc tu veux me dire que vous êtes séropositif ye nino otielanga lisuna na nzoto wani mais ntango tozali na sere na bele ye ntango amemaki nga awa jour wa liboso ntango apresente ngai mindondo alobaki na mindondo ye aza lokola yo omoni donc ngai nayebaki mpo sere mabele ayeba parent na nga bien ayebaka bango très bien ayebaka ngai très bien na ndenge ayaki na ngao donc mindondo aza sero positive masasi tukoma mama ndenge wana ye mindondo oya biso oui te nga na ndimi te masasi mais je te dis ce qui est vrai oh mama ayebisanga donc nga mpe na présente bino elombe mpe aza sero positif lokola ngai na elombe mpe oui yango na ntango mpe mindondo alobaki
Yepe azalo ko la biso. Moi aussi ngane lombe to yebike yo poza zéro positif. Tu sais pas tu as enfin na ya mindundo vraiment o ma mo ba na zo comprendre na tellement na comprendre que ya mindundo nazo comprendre de ce comment maman a bino ko lo bana ko bisa ali kamande que mindundo zéro positif et pourtant ya zane bien. Il faut y mindundo ya la tunde yo ko mo ba ngisa ngana yeba kambote na yebi on te ngana sa bien ngana yema bon on dit que na comprendre tout. Yo wana comprendre na bino tout ça ma mona na film là tout mais na makilo zo ba na ozo compliqué ngande pona boye. Mais oui, je savais il y a on a dit que ndenge tozaleli na état na biso to ko sala bongo te il faut protection. Biso na zako boya eza pona bongo. Kaye berote na berote. Ubani singa. Usala uzwa utala na kaka badaton ko botala na kaka to eza passe musala ngo. Bon. Alors, les amoureux. Comment on dit? Ça va un peu? Ah, donc vous bimitez vous vendez beaucoup na kaka. Non ba limba na utala na. To bimite loba vanda. Non. Mon frère. To vandi aw. Zoka bango badia ba karton na ba karton nzombo yakawa bayeli mobali moko boye ko bar ya mindono c'est tout on fanda ba karton ko bango bien no kuna ma boli akusenga makambo ena tata mo mubimba wa mobali langa to kele soki na bakwanga soki ni na wazo no balanga soki tatu na yawa est-ce que tout na biloka tatu wango dili kambozo banda mama boli tata ngo mais ça na musala ngoti je mona na sala ngona kabakata mama zo kasoni te bongo ba pesa mwana mtu wa kasoni singa pa yelanga mobali yango so yo kasiko mais c'est ça compliqué le ko bali kazo ça c'est compliqué pas donc vivre scène na yo moko azo compliqué le Mexique azo compliqué mbanda ko tagi na kata pale aye penza tia wa vya mavandi yao ozo compliqué yango ya mindondo tobezali awa est-ce que yo ebi signification ya za lokola yo za lokola ye oyebi yango ya za lokola biso za lokola bango oyebi signification yango yebi ti signification de ndeni bango baza lokola biso ndenge na kufia tata na mama yo ba kufia tata na mama yo ba kufia tata na mama yo ka papa mama aza oyebi na bongo bi ozo suna kapsula se c'est vrai c'est tout un abond ça la manang manango les abontés par les abontés nini ye azalo ko la biso ye pas azalo ko la biso donc d'après lui nous avaka papa kufa même difficulté à vie ça bon oui voilà ça va aussi mais base nango c'est pas ça donc tant toujours le baké ye azalo ko la biso ye pe azalo ko la biso base nango ya li ngai na elombe tozali ba zéro positif alors pour la présentation esalamaki bongo toyebi ke ngai na elombe toyebi ke yo pe na lipati ozali mpe ba zéro positif yango tozoloba ke na état na biso nous devons nous protéger tant tozo répéter mingi bongo eza mpona toza ba zéro positif bien tolingaki no tobalana entre nous voilà pour se comprendre mieux ki bato bazo rejeter biso oui eza mpona base wana rejeter biso moto tokanga libongo na ça c'est vrai anaza bongo te yo oza lokola ngala kanisa oza bofene de père et de mère ngala aza mondabino te ebati nani asalaki ke situation tokomati na konga nayebi ke ntango nayokuta bino awa boyebi ndenge aza ye bayebi ndenge boza yango tosalaki tosala lisanga na biso tovanda ensemble ipati moto oyo akoti desordre oyo ezali tata mwasi na ye biso comme des ordres donc
nani masasi so bozoloba je obie eza nini bolobako non eza jeté parce que ntango tata mwasi na bayaki ye alobaki na nga yo oza lokola ngai. Elle connaissait mes parents très bien ayebaki nga mpe très bien. Donc ntango alobaki na nga nga alebaki yo oza bongo oza lokola biso. wana tata mwasi oui na comprendre mais naosala ngo mpona nini elo nazoloba etuna c'est ça aussi c'est la question donc soki ayeba vraiment oyebiki ezoleki na ngala ebati ezoleka nazoyeba te na koloba nini yako heureusement que biso tozali bavolontaire contre le sida. Toza bato oyo toza na mayele ya malamu toza na association na biso place tozwaka mateya ke tokoki kokabola maladi na mboka mobimba te ke toza bato moko toza komigarde tozolingaki maladi wana esila mais soki ezalaki ke lokola toza lokola bagarso mosusu ke lelo bayebisi ekeno aza zéro positif directement bando kokabola lelo akaboli lobi ti mokili mobimba ekufi. Heureusement ke biso tolanda mateya tose protéger ke tovanda na bino boye tosala biloko mobulu te pour ke bino mpe bobeba voilà. Heureusement nayebi ndeni na koloba na yo te heureusement vraiment nonaka komona oyo koevite babiloko mo bozoyo koevite bamoma mosusu nakoma ekuti kotuna libati so oza anormal. Non mais omoni biso toza suffisamment instruit na likambo wana tokosala rapport sans protection te donc yango mona le mosusu nazo éviter eza kosanga mpasi parce que nandokanisa ke toza situation moko na biso ke bino boyebaki nano ndenge ya kokose comporte te. C'est regrettable que tout le monde a une situation boye beaucoup de biso quoi. La preuve est que toza de bonnes volontés toza ba garçon yanko ndenge le roi autoloba tout ça les makamso mabe mais toyebi toza na droit na vie toza kosala pe toza kosala nyonso mais na bolingo na kubanga pour respecter mibeko na ba nini conseil de yango ça que to vivre boye. Alors pourquoi parents na bino bakosala bongo vraiment c'est la grande question. Tata mwasi no propre vraiment ayebisanga mpenza bongo obiki nazo raisonne si tata mwasi aza koluka eloko nini aza koluka nini nasala bongo eza po mokili ebeba tobomanaka tout ça. Oui. kotsa motu akota Ngote na vile. Wewe elewa. Masasi. C'est. Wewe bitike wana mwana nanga. Na yebaki yango na retard aisenga Masasi zoka musanga. Maman, na présenter mobali na nga nani mobali na ye oyo angai mobali na nga en plus naza na retard ya 2 mois 2 mois bafatigue moi ete wana nini ata mwasi ata mwasi bozoma bosupele bozona mai bosupele muteme beto simona muteme beto mama mais bozwa mai te bozosupele mai mama ça n'occupe pas muteme beto muteme beto sopele abinda sopa na mutu mingi mapena sana soni apele manamuka namuna bien te mama wala mkabia
lamuka kaka toi courage lamuka kaka natoka mami susu Non, ça va. Ça va. On a déjà une tonne là déjà na robinet. eputa fiancé ezaka eloko ya esengo mpenza ezaka eloko ya esengo sala moki ezaka eloko ya esengo so bana bapuza to bafiancé boye fo sepela serboniko masasi okomi mwana na ngai osalinga beponi masasi asali oyo nita mwasi wana eza conseil yo mama opesaki biso bana na yo kefi tosangana mobali ava libala nga kutula oyebisai nga retard oyo asi asanganaki avant azali dia na retard tanga na banda oyo biso wana donc eza consomme mpo yo moko dudu kaka mutalukelinga makambo dudu dudu mutalukelinga makambo nyonso oyo bandeko dudu akosaki yo na nini bolimbisanga dudu dudu muzalabaki na alaki lozomona mobali oyo aya kovanda ako balingana kolingana na ye oyo kofotikelanga lopango tata mwasi bomo ya mwana ndeko na yo mpo na lopango yango nanu dudu tata mwasi dudu ozalaka na famille na biso mpo ni dudu okokotala makambo nyonso ya famille na biso le même dudu wana azokocrée baproblème partout yo bitini nani lipatiaki mai epa na yo abala te estce dudu abalaka tata mwasi donc dudu ayaka kokota libala epa na yo biso koma eja bagrande fille dudu asalaka nini na vie yo moko olesaka dudu yo moko ofutelaki transport mais le même dudu wana yosala bamakambo mabe yo moko mpesi mokoteli entre ta biso bana na yo tokoma makango ya dudu c'est bien okoyebisanga makambo boye bokomimaki na ndako oyebisanga te lipati ya solo mpena ntina po wana ya solo ata kutunga na azo bango nga pesa lukainga makambo boyebisanga makambo nyonso mama boyebisanga yango lipati omimaki na ndako mpona makambo boyebisanga te mwana ngai oremaka te pourkui tomboka jo akutanga na ndako baza kanisaki na yo nakoyeba ndenge nini mama nakoyeba ndenge nini ta mwasi nga nabotama nga moko na mwana ndeko na yo botamaka yo na papa na ngai ya solo wana mpenza obomi nga na ke po tikana nani osali bien kaka ndenge oye po olingaki olandi conseil ya mobali na yo mpona boboma mindondo ngai naya yo bien naza malade naya na maladi na ngai napesa mindondo mpo mindondo akufa osali bien me mintana sikoyo ndenge etombe olede nakoyeba mindondo nakoyi kaka epai ya mwana moko kolela te motu moko nde olinga oboma te sikoyo okokunda ebele misato dudu akokotize baserke mwana na yo akufa nakoyeko na yo akufa ngakuti so bobwaka na bi kolela te prépare 3 cercueil ya minene mibale na ya moke lokola koluka oyo nyonso aza droit olela te parce que en principe maman bino baparent bato bokoconseille biso bokoaide biso na encadrement bokoaide biso to se comporter malamu mais yo mama tala eloko osali ezalaka te ngai ntango namonaki yo na nde omoni na centre ozoya na nati kaka ndenge bamama nyonso bayaka bamama ya ngomba ya baeglise basungaka baorphelin na bamalade ozali koya kotiola biso Quoi? Il y a un fuite d'eau ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mindando. Vous deux. En ce qui concerne la dot de ces deux filles, le responsable numéro 1, c'est moi. Donc, ngai mona kuzambonga bana basi oni bale. Oui. Oh oui, c'est ça. Vous allez responsable numéro 1 en tant que Mbanda. Chérie? Nini? Nani chérie na wewe tu? Nini makambo sali nga yango? Makambo lukala nga yango. Makambo lobaki na kana sala yango mwana ngakufa. Makambo sali nga sala yango. Bidunga na utakusuka mabe. Na kukuta biso mitano niso. Lokala bakaba kukufa. Nana beta kufa biso mare bakunda biso niso. Chérie.
osali nini koyeba eloko osalika sikoza ndimi tokokufa biso nyonso nayebisi yo lokola opesaki masasi azwi mwana nanga kufa na makambo oyo otindaki ngai okoyeba masasi oyebi ke mwasi na nga oyo mwana na ye ozali sikoyo mbanda na nga yango oza responsable numéro 1 ozokosanga na ndako kuna ozoya oyokolika bana na c'est un manque de respect ça c'est un manque de respect ozoloba na bokilo na ce temps là kele ngai pano okolomani bakomona monoko nango balobi te nga nazofana na ndako ozokobela na mwana na nga sika zokoyeba sukola ya solo ndimi makambo yosala ngai yangoyo ndibelo yo tozokende ezotoki funda na yo ozozokipana sokokende otelengana na balabala nayebiso ndimi tokosuka mabe tiens tiens voilà c'est comme ça maintenant c'est comme ça hein mawa mingi papa moni mawa mingi calcul osalaki eya calcul ya mabe soki eyi mpo na lopango mais fallait me le dire na ngai apesa mino buka lopango tokoboboma bomoi na ngai mobimba mpo na lopango tata na ngai moko atiki yo somba lopango na vi na yo kuna sozaka na sacha noir oyo otyaka bilamba na yo oyo bafonctionne bakenda kozwila mbongo na ya fin du monde yo oza na valise donc yo okomi respect mayebi te il me manque le respect tu te rends compte oyaka na valise na ndako wana oya kokosa nga sokokende kokanga nga sokokende kosala makambo nini mpo nga naya kondima na bamamona ndeko na nga sikoyo ekomi mwana nga moto azokufa nayeba kosi bakufa bonga tokokufa biso nyonso mais on n'a pas prévu que les paquets ont on avait prévu ça sikoyo lipati moto azwi se sikoyo mpe asa wana magadi sikoyo biso nyonso tokufa biso bakunda biso bana misato mpenza obimi grand responsable ya kosomba baserkei misato na bebe mpe azali awa na libumu sikoyo wapi responsable na yo numéro 1 oyo okolaki responsable numéro 1 wapi responsable yango oyo olobi ntango okoti yango yango na biyo ozali mbanda na biso parce que ozolinga bana oyo bokoli ozolinga bango toluka bango makambo mais beaucoup basi ebele batula bana kisasa batuli tokoluka bango mpenza soki lelo ozwa ata 800 okomona 800 900 okozwama oza bokilo na yo du respect dans le langage tobengako déjà dudu oyebaka te tobengako dudu c'est regrettable yo makambo na biso oza dudu maman donc ntina bosala matangi ya te je pense que comportement bali nao ndenge ezali ndenge azoluka bana na yo moko makangu ndenge aza bitambo atambola donc ntina bosala matanga mpona bango eza te je préfère encore bosala nano examen yo na mobali na bosala batest sérologique komosala bokoy beta na bino so bokosala matanga mpona bino moko mpe mpona bato parce que aza na comportement malamu te et puis c'est regrettable encore parce que boza baparent esengeli bosungaka bajeune biso toa bana na bino pourquoi koluka tokufa boye molongo pourquoi molongo molai boye mais de toute façon ezalaki leso mosusu olinga topesa bino non liwa ezalaka kokata na ndenge na te liwa ebandaka bavie bakufi bana balanda mais bino suki ya pembe eyali boye me ozolinga sikoki bana bakufa bino baje botika otika mpe yo contraire moto abwaza moto ya komelisa formole azotala boyeomelisi te ye alingaka boma bango me biso toza na option boma bato te tolinga koboma bato kwa koboma ye bato ebele bato emete koboma bango te donc ezalaki leso tolinga topesa bino ya 2 mois esalaki baye mo banose banini alalaka kaka moi ozwa koko na yo papa na mama donc ntina bosala matangi ya te parce que eza balarme de crocodile wana bolingaki bakufa normalement siko boyoki bakokufa obandi kolela eza ntina mo te efi bokende kosala baexamen bosala test sérologique boye baeta na bino komsa so boza séro positif ino mibale bolandi boke na amo congo bolandi mateya ya amo congo boye bandenge nini esengeli bose comporte ntango boza séro positif bokende na bafemme plus bokende na baorganisme mosusu wana ya esokipaka baza te na vih donc po comportement na bino so batiki bino bongo boza kwa mbwa moko déchaîné surtout papa dudu eza malamu ye penza yango ozanga yango te eza solution te il faut bokoma nano na batest wana biso à notre niveau toza suffisamment instruit tokoka kosala baninga na biso mabe te même tokoka kokoma tente tosala bango rapport ingo ozala na baprotection nyonso omoni mpo toyebi ndenge esengeli tose comporte ntango toza boye donc ndenge baza wana ezalaki leson tokoka topesa na bino toza na bango na likambo moko te soki bazali na basituation malamu te
Donc ils allaient avant biso, maintenant biso on a un rapport mon côté. Donc on a le camour bien avant. Alors tu ressens qu'il faut répéter acte de salité. Alors tika ye alinga inda kufa avant biso moral na ye ngeke pe. Bon, comment ça c'est? Alela dudu angwa lokwa koloka. Soit valise notre pas là. Nani? Akendo. Te. Avanda kaka. Aovanda na ngai asa mesana na ngai aovanda. Bon, tant à moi. Fais courage, qu'est-ce que Wana kebusina nzira ka kisherezo. Les irresponsables. Wiki i. Uka bakata kutine bumbe ngale una za wapi. Bungai. Bon, passer na moi. Enfin, à moi c'est le thème, mais va passer à nous. Oh non, c'est l'équipe. Tout comme ça, nzambe kaka. Nzambe mutasimi biso que toi la bino bien, ndenge bo simba kinga pena ndako wa. Je crois que je vous remercie. Je préfère Nazonga Nanga, centre place. Masasi point nini. Vanda ka te bongo yo sala nini. Ah, aux anciens entretien mazai pas nanga. Donc to konyo partager vie na biso na na faculté comme ça chambre moko. Donc to continuer ambiance on a peut-être ensemble. Mais tout le monde ouais, boya régulièrement surtout bandoya tu binda ku tebani tout ça jamona. Hein? Je prends les sacs. Tout le monde. Bon, ça c'est comme ça, bon. Non, on va le Si, tu vas le dire régulièrement. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini